Ouais, Wandeko, chose promis, chose faite. Donc, il y a la guerre des images, quoi. Là, quand il y a Zénith déjà, Wandeko, beaucoup de temps. Nico Hitler, les beaux gars à tous les combattants, Nico Hitler. Nico Hitler, merci en tout cas, Mundeko Langai. Wandeko, tout ça en plein Zénith. Donc, tu as vu ça qui est Toya. Nous sommes là. Ça veut dire Zénith Yango. Zénith Yango. Tout ça, il y a un télémi na Olaxabino Wango. Donc, tout ça en plein Zéhidi Tibandeko. Tu sais que ok, Moutokufa. Comprends? Moutokufa Bandeko. Tu sais que tout ça en Zénith déjà. Tu sais que donc tout ça awa pour nous mobiliser pour les 25. Tu sais que les 25 awa et cause à somme. Les 25 et cause à somme donc Bandeko moi il pèse à ma casse donc c'est ça quoi. Donc il sait que binoké tout ça là wa. Henri merci en tout cas Bosenzo en tout cas merci en tout cas. Tout ça déjà na Zénith pour la mobilisation les 25. Oui Rasson to ibisi bino ça ne sera pas facile pour toi donc il y a mobilisation les 25. Donc vous se préparer en tout cas. Il faut que mobile pour accéder place. Il faut que mobile mettre bola. Oui. Si bien après on peut ça. Ouais. Ça ma solo. Mettre bola et wana. Ni ni pesa ma be makasi mo eleki. Mo eleki. Na éviter tout ça pour ça na mo mettre bola et wana. Bandeko. Et ça ibino ke tozala. Tozala wana donc Zénith yango wana. Oh beaucoup aussi bozala kiteze na lukango bien wana. Zénith yango na mettre bolo lobini. Non bon ndenge turubaki ya toza na terrain concert est annulé, peu importe reporter tout ça concert lelo ezate. Donc préfecture déjà a confirmé bisolo biso to soyena bango. Bon toyoki wera son atie le 25 tozala wana. Donc muto ki maté bosenga ba congé. Bosenga ba congé toyebi que c'est difficile mais bosenga ba congé pendant le 25 tozala wana donc ata ba pesa visa ou pas toza bata terrain. Yango to expliquer ki ba concert o ezaki pe annuler ba toza visa ba kotiti na salle. Donc notre problème c'est la mobilisation sur le terrain. Yango toye toza bandeko belé bandeko pe belé bazali awa mais on force personne mutali o alingaka ko lekate ba o forcer été. Biso to lekaka donc bango pe ba o travailler pe na ndenge ya contribution ya biso to. Donc commandant eso na habité sur les camps au loba. Donc vous avez intérêt à mobiliser pour le 25. Donc le 25 boya massivement. Congo ezaya yo ezaya ngai bandeko wana donc ba somba bango. Tu sais que bino depuis l'année passée que ezali concert ya PPRD. PPRD après ça bango bambongo bazali ko banga donc concert ya quoi? Ya Bercy. Falinde mutakumeyaki ya Werason. Tu expliquais déjà l'année passée et que Kabila a la liste à 400 personnes fa boma batouana, ba comédien, ba musicien tout temps ba kombo. Yango bo moni bo remarquer ba tandi puisque année prochaine na logique na bango na calendrier na bango baza masolo mususu ba osana Kabila. Les pouvoirs ezali à tout power, Félix n'a pas de pouvoir politique. Le pouvoir on ezali à Kabila toujours. Donc à Simbiango donc commander son avis sur le bas Bandeko ça ne sera pas facile hein? Ça ne sera pas facile botala na 2 jours à boulot pour na ya awa comprendre ça veut dire je suis sérieux je suis en train de faire bino bato bolingi boya awa par défi bokutana mibali Werason concert awa ezati bino bato bozo kosa batu ke boya sécurité kozala na biso bato sécurité bukolona bamona na kati na osenga mingi bandeko la biso avec maladie ozo panzana bofana bandako ba vaccin ba uchuba bato toyebite vaccin ba uchuba ba noir vaccin ba uchuba mindele tozo yebate po bango moko déjà bazana ngo na confiance te mais soki okoya awa na ba vague ya sika ya ba maladie o bazoloba yo lingi ko ya ko défier ya kakasi mukolwana okukuta na po awa vraiment naza cirque ya fallait kosa. Il a fallu et ça donc a ekopela moto.
ekopola ndeko nanga oyo alingi aloba akoya na ye oyo alingi aloba aza libre oyo alingi aloba aya na ye bandeko parce que bandeko mosusu balingi oloba te ndeko na ngai soki okoloba leka kote oyo mpo awa lumière eza mobulu moi eleki makasi ndeko na biso ye wana tomeka tobaluka mpo toluka mwa lumière bon toza obligé tozwa ata na forme oyo. Voilà, donc on est là devant le Zénith de Paris. On essaie de mobiliser en fait la population congolaise concernant le concert de Stéphane, musicien collabo nommé au nom de Wear Ensemble, qui va jouer au Zénith de Paris. Il veut nous défier. Nous avons mis l'embargo concernant tous les concerts de nos musiciens congolais parce qu'ils sont complices. Ils sont collabos, ils ne veulent pas dénoncer les atrocités, les anomalies, l'ingérence de nos dirigeants au pays et ils veulent livrer les concerts ici. Donc nous allons stopper ces concerts et voilà, ça va barder et j'espère que voilà, tout le monde sera au rendez-vous pour empêcher ces concerts de Wear Ensemble. Merci mingi bandeko toyebisi bino ke eza facile. Donc je suis déplacé kana na Paris kaka pona makambo concert oyo mo eza makasi lumière eza bien compliqué bandeko tozoyebisa bino ke le 25 yaka lokola mobali awa ekoza concert oza bitumba na oyo nyonso alinga Congo. Tokotikela ba Rwandais te ba imposer biso ba danse. Nous ne sommes pas des danseurs. To comme de plus en plus considéré comme pays moko ba danseur parce que eza ba tumoko boy bandimi na bango médiocrité ya ko banda ko bina kabina na moment oyo bonjour na moment oyo baninga mususu baza ko développer ba pays na bango eza ko avancer mais biso balingi bazwa biso to comme ba danseur ya ba africain mususu donc ceux qui bazui ba mbongo bazui ba millions ba bengi congolais ya ko bina. Comprendre? Babengi Congolais wa toza na Zénith donc koloba loba mingi teke o aza wapi eza pa Zénith na Paris quoi awa ba Zénith de Paris quoi. Comment voulez-vous la population congolaise isoler la misère, c'est plus que misère, ils ont calvaire au bazo vivre na Congo wana. Mais ba musiciens wana ba oyemba ba kombo na bango bazo glorifier bango bazo gitler bango ba éloge ils na sens té biso toi population to somba ba cédé na bango to kenda ba concert na bango to pesa bango bambongo mais bango en retour ni nango bazo memela biso ba memela biso ba éloge ya bato ba oboma Congo donc yango wana to telemi ba concert wana e ko beta te wera ko santete na ote parce que biso to vanda na biso calme yo lingo défier biso e ko simba te yeba ke mobilisation ezali makasi awa et que to za le rendez-vous bozala même pas accès en kota na kati ya salle et Zalamabé, ça va barder. Donc, yo lingo beta concert mo ya défi, lingo beta concert mo o ebimsa bitumba. Soko za vraiment congolais à makila, soko linga vraiment peuple na yo renoncer na concert wana. Wana eza conseil à moi na wazo pesa yo, soko lingi makile tangate tika concert wana. Mais soko lingo s'entêter parce que bat bana kanda ya bande kona bango bazo souffrir na mboka wana, yo lingo yo défier biso. Merci mingi ndeko na ebisi bino bandeko et oza pas facile bandeko oyo koleka fali wera son je pense que okoza corriger na ndenge moko oyo tika na parce que oza musicien le plus téti na Congo parce que aussi au choix plusieurs fois bomoni awa peuple zaïrois fallait abetela 45 personnes place oyo 45 personnes donc bon s'attendre que biso tokoya awa pona koya ko musique te pona koya concert te tokoya awa pona bitumba comprendre bon oyo mutu oyo lingi koya musique o se préparer que ozoya ndeke oya ko bunda boya ko bunda biso tozoya bundela cause toza na Zénith de Paris po bo lobake o aza wapi Zénith de Paris angwana o waya mbona eso yango yo bomoni ke naza en pleine Zénith de Paris donc biso tokoyela musique te tokoyela la musique te bandeko bokoto bo partager belé bandeko bo partager belé pour information côté wera son monique lelo bato babeti concert ezate metoye kaka pona mobiliser pona le 25 septembre bandeko langa le 25 septembre politique gouvernement nini concert eza politisé bati ba mbongo ya l'état kaka po concert e beta comprendre auti kozo ba négatif na ba visa mais gouvernement iso tia kaka po ati ba pesa e visa. Donc na Congo na ba projet mosusu ezate na Congo na ba kolobela makambo agriculture te ba il faut que la musique ne ba tia ka mbongo peuple zaïrois tozo a conscience tozo la peuple moko ba tumusu ba piaka ba koma ba millionnaire biso tokende ko bine na bango po ba yebi ka ke peuple congolais partout azali na Guinée ba ke ko bina
bakende na Gabon kobina biso toza ba danser te eza toza pays moko oyo toza ba richesse ebele Kagame lelo comme osakana na biso pona bino bato ya Lolombo pona bino bato ya bisenga senga donc bandeko bo se préparer Zénith yango oyo zela na balusa po bomona boya ebele bandeko lelo lelo ceux qui kuluta lingalo quelque chose wana oza en direct bazo mona déjà donc boya penze belé boya le 25 boya ba pe mai eza kotoyo donc soko ba roya penya conseil ba dindi na mai koto ko boaka ba misusu na mai eza kotoyo koto penzela okota eza moko boke tu penya yebisa batu nzela okota moko mai ezalea po mudala pa penya futo boaka mutu na mai wera penya yoko mona mutu akokoya na mai ya donc boya ebele bandeko na ba maître wana to sengi boya wera pe yaka na ba maître na yo mutu akodinda na mai biso na bino bitumba Zénith tout le monde eza capote moto ekopela to lelo na entraînement le 25 déjà chaud to za déjà 10h le 25 awa Toyana tongo 10h muto mate ko la bilo pe boche RT biso pe 10h to zale awa le 25 to za 10h to zala awa wera yo yaka muto akodinda na mai tala kuna ba ocha ba ofime mai ezali po ba bola pa concert ko beta te team kolomboka na biso ko bonga. Merci mingi bandeko to bisaki bino ke biso tokozala après toza déjà na awa na Zénith de Paris déjà po bolobake o aza wapi yango oyo Zénith de Paris bango komba yaki komila kisake bango bakoma ki biso pe tokomi bandeko to se préparer na ndenge ya conséquence parce que ba wera son na gouvernement bango ya ba Rwandais il faut bazala corriger. Il faut bazala corriger bandeko na ngai. Il faut bazala corriger. Oyo bazwaki ba misala, o bazwaki ba congé bandeko na ngai. C'est vrai nini programme esali mwa mobulu, bo senga lisusu pona le 25 septembre. Bo senga le 25 septembre ba autorisation ma manifestation ezali biso pe to renouveler ko senga ba le 25 septembre OK. Omoni ba ya mosuba comme obenda po le 25 septembre alobi to kutanawa. Vous comprenez? Le 25 septembre awa kanikile usalema kanikile donc ça veut dire ataba pesi o mai omeli mai tension kozaka likolo kanikile usalema peuple zaïrois donc le 25 septembre biso tout awa na Zénith awa donc pona ko lakisa ke wera son ke biso to aba bololete ça va chauffer a Maserati motulanga maze na kobenga tango so na katia na la terre na côté na mbuka na yo bandeko Hitler, Nico en tout cas les grands courageux donc na moi on va courager à boiter na Paris quoi Hitler Nico merci en tout cas bandeko tozala ebele toyaki ka pona ko mobiliser boye baki en tout cas comme ba olo baki boke tshako ezala te et soit kozala te mengai naza awa pona ko lakisa bino ke on préfère que to kufela quelque chose que au kufuga boy na ba tension ya poto yo ba to sa ba AVC vaut me kufela quelque chose o ba yibike muto akufela eloko boy comprendre yango to lo ba boy de 25 Maserati lo ba pona le 25 qui pas vite tozo yo kayote depuis chauffeur qui joue no kati donc tozo senga le 25 septembre toza awa bazolo ba pesi bango ba visa non s'en fout visa ezala te mais tozo mona ngoti balobika ke ba pesi 25 visa ba leka ou bien 30 même 40 ba leka ba la kisabino bazwa te awa ekozande tozana ba état de droit c'est quoi et pesi bango droit à concert et pesi biso droit à manifester omoni sko ba o baza fort nde bato ko bakola kisake donc la loi le plus fort quoi. Donc bandeko boya ebele Maserati mobilisé en tout cas Nico Hitler en tout cas Panza na sepeli makasi et frère Sébastien yo lobinine au Sando merci en tout cas beau partager donc toza na Paris donc na Paris o wa yamba okati sa Paris te et soit okati sa Paris te soki wa meki awa na ebite soki eza montage je ne sais pas eza montage te boni misanachi casquette kaka po mo eza awa blague te donc bandeko bosenga ba congé bandeko bosenga ba congé belé bosenga ba congé le 25 toza awa comprendre le 25 toza awa to ya ko telema makamba mabele to ko ndima buzo ba boyete bandeko na ngai bandeko non concert oyo ya kolinga ko imposer biso mundela sia boyango mundela boy concert oyo mais
gouvernement na bino comme eza na plan ya distraction ya koya kobinisa bato bandeko tokutana le 15 de 25 awa le 25 oya komeka balobi mai moko eza awa pembeni awa yeba pe konage soki oza topoke te oza lokele te obi eza mongo ya bwende te yeba ndenge konage po awa bato bakonage awa mbalo nano bino bato bolinga ba concert bino bato bolinga ba concert oya kozwa mambalo oyo je pense que ekokoma histoire que na histoire que en tout cas awa donc il faut que ça concert ya libela omoni makambo wera oyo yango ezosala ke concert ekozokanga malibela makambo ya wera son yango sala ke concert ezokanga malibela maître ebola e wala commandé soyo ozobola ozela na kata kote bandi ko na ozo donc peuple zaïrois c'est ça qui bino ke tokozala toye to ça déplacement ka pour la mobilisation parce que lelo dia concert to beti bango kao debout mais baza en plein recours baza recours pour ba accorder bango ba visa ba pesa bango pour ça pesa 40 50 mais biso eloko mo tozolo bake awa kanikida awa bato bako chauffer mai pesa awa donc bande ko boza na boya na ndinga blague te yaka lokola mobali bakozwa nation mobimba te lokola bazoba babinisaka biso bango bazonginda wera son bana netu baza na États-Unis wera son soki mwana na ya beli lelo bakomema na hôpital te na okata te mwa loboko kaka wera son lelo soka beli bana yeba okine na hôpital na États-Unis baza bien baza na sécurité sociale baza na mais bino bobela bomona ke bozokenda ba hôpital ya ba indien ba ochuba bino ba n'importe quoi mais wera son aya ko binisaka bino mais bana na ye baza bien bazangi eloko kolia te soki abeli ba soigner bien mais mbongo to azokende ko investir na États-Unis après bolo ba keke manque à gagner à wera son eza pour les Américains parce que azoboma mbongo na ba banque ya États-Unis azo na pona Congo te lelo to moni même na pesi mama na biso mama Kalunga na pesi em félicitations atongi école mama Kalunga Mama Kalunga Mama na biso Kalunga na ebike makambo etali yote eza ya politique etali yote félicitations Mama Kalunga merci mingi Sarah Ntomba merci en tout cas toza awa o ba okoma parité donc na kati peza boulot na kati pona kaka na ya komobiliser donc na kati boulot pona komobiliser ça veut dire biso tozo makambo tozo au sérieux tozo yango au sérieux yo soko zokanisa ke biso tobundaka pona ba aventure etali yo soko koya pona ba aventure oya kobina etali yo po mbalo yo ekozaka lumbe o bomona ki marque ya farite ekozape na lumbe physique oya kozwama aye à se déplacer to monika ko na tendance ya concert yeba ke biso tokobinisa yo tokobinisa yo po biso tozo ye la concert te to ekobina te to epo kobeta bino maboko te tozo ya bitumba yango yo ndeko oyo koya na Zénith awa yaka lokola mobali donc awa esengeli échauffé parce que wera son na ba musicien comme projet au Félix Alaka Kibango eza projet ya il faut azongisa musique awa to ebande ko ebele ba telemi kuna tellement chaleur eza makasi ba telemi na ba chaleur mais biso ka ba auto zempe ba vaya ngo to telemi na moyi donc pour vous dire que bande ko to yaki na Zénith de Paris pona ko ya ko mobiliser bo s'attendre que le 25 mutu nyonso oya senga ki manifesta nani congé renouveler en tout cas pona intérêt à mabele o renouveler tozala awa ekozala bitumba ndeko na ngai mama papa pekisa mwana na yo pekisa nipo awa biso tokoya bitumba oya kozwama na tendance moko ya concert mai eza kuna tokodindisa ye omoni tolingi toza na affrontement entre biso na biso tolingi botikela biso na ba musicien ba étranger oyo bazo occuper bino na mboka baya kobina mais peuple congolais tango kobina ozobina nini esengo obina nini obina développement mboka ozobinela nini d'abord babina kasoki esengo ezali obie bino boza kobina ne balobake pa na biso na matanga bato babina kana fete bino bobina na matanga po fete ezate crise économique makasi nzale koti partout bakagame bosaka na peuple zaïrois comme ça yango tolobengi na peur na bino bandeko na biso le 15 le 25 février boya awa ebele eko chauffer makasi donc na ebité bato oyo bakoya soki bakozata na temps ko pusana pembeni ya salle Zénith yango yo awa nazana la kisabino Zénith yango yo Zénith yango yo po bomona Zénith yango yo po bolo bake azaki na Zénith mbandaka ya bwende ba porte yango wana po bino bolo bake o to bino boza cirque wana za Zénith yango wana toza en plein Zénith
to en pleine zénith bato akimi moi chaleur donc tozobomana bomana no tozela nano totala ndenge évolution kozala oyo ya komeka koya awa mokolo nzela bandeko na balusango oyo tellement chaleur eleki chaleur eleki makasi bandeko na ngai chaleur eleki makasi moi donc c'est ça yango wana message oyo tozalaki nango na kosala tuna kozongela bino lisusu. Merci mingi na RD Info, merci mingi na Papi Gen, merci mingi na Tolobe la vie, merci mingi na Bokoto, merci mingi na Starnet TV bozwa ba image oyo bolakisa ngo na kozongela bino na direct lisusu. Merci mingi, merci.